Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Adeline kosala video oyo po ete na partage makambo oyo namoni. Bon, po namoni lobi batindelaki nga video moko namoni Corneille Nanga azalaki na kamba, makambo alobaki na kamba yona otela bino na video oyo pe toko analyse yango. Makambo ya bimisaki na monoko na ye na kamba lera akende kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani. Apa wana na ko expliquer susu makambo na video oyo na otosala o nasalaki na suka video nasalaki na suka papo ya message o Nzambe apesaki mpona bawazalendo toko developango awa na video o Nzambe aza na biso tobondeli na komba tata mwana pe ya Molimo Santo kona bomo ikona bikamwa topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo mpona nyonso ozosala kati na bomo na biso na mokili mobimba na mboka Kongo papa po toza na contrôle ya nyonso ezoleka na bomo ya moko na mokili mobimba kolo topamboli yo po tozoyoka mabondeli na biso ntango nyonso tozobondela ozoyoka biso ozwa lokumu netola masanjolama lelo lobi pe bia na libe oza Nzambe kotikala Nzambe kolo na pesi tan nyonso oyo nazosala video oyo na maboko na yo zala na nga zala na ndeko moko na moko akolanda video oyo nyonso eza ya yo te eza na nguya soki moke te na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu na bondi bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu na lobi amen. Bandeko na nga merci na bandeko nyonso oyo bozo kotala ba video oyo botalaka yango bolanda nga mama Adeline Nzambe amona moko na moko Nzambe amona bino. Vraiment na monaki ba commentaire bandeko nyonso oyo bote ba commentaire na video oyo uti koleka na video oyo na uti kosala 2 jours passés oui na nde tokomi lelo de 2 jours passés. Ba video wana bandeko na ngai ndenge Nzambe alobaki mpona ba wazalendo. En tout cas nazwi ba message ebele bato bobengi bato botindi ba audio bato botie ba commentaire na tangi ba commentaire nyonso na tangi ba commentaire nyonso. En tout cas Nzambe azwa lokumu donc na kozo banda na obon na otela bino video ya Corneille Nanga boto développer yango to analyser yango to tia commentaire lolenge Nzambe alobaki mpona video oyo toleka nde na ote koloba yango moni makambo ebele ezalaka Nzambe ta mosusu alobi ta mosusu yo moto Nzambe alobeli o comprendre loko te mele yo kobimisa yango lobi bato oyo bayoki yango Nzambe afongoli mayele na bango ba comprendre makambo nini oyo moto alobi. To banda nanu na message ya Nzambe nde ezalaki alobaki libanga wana eza ya bawazalendo libanga wana eza ya bawazalendo ezalaka pene ya mai esika mai ebandelaka. Libanga wana eza ya bawazalendo ezalaka pene na mai esika mai ebandelaka. Bandeko ebele bato loba no wazalendo bandeko balobike ba wazalendo ezali nkombo ya wazalendo nga nda okanisa utu wazalendo eza lokola village moko boye bapesi nkombo bie kombo mo boye groupe wana kako batelemi mpona obundela mboka nde bapesi kombo groupe wana wazalendo me bandeko ba expliquer ke wazalendo elingi elakisa ke mutu nyonso oyo atelemi mpona kobundela mboka na ye mutu azodefendre mboka mutu oyo aza patriote mpona mboka na ye do ye wana donc oyo nyonso mutu nyonso oyo aza patriote aza wazalendo. Donc wazalendo eza nango kaka na Swahili bandeko bakomi wana ke wazalendo eza batu ebele ba wazalendo baza ebele. Muzalendo eza lokola mutu moko nde muzalendo. Siko le Nzambe alobi libanga eza ya bawazalendo. Siko nga papo ya explication o batu bapesi ndenge balobi ke bawazalendo ezali na Swahili elakisi patriote
siko patriote aza mutu oyo alingi mboka na ye, alingi mboka na ye, alingi mabele na ye, epuis azotelema mpenza ke mabele na nge kokende te, bakoki koya kosakanela biso na mabele na biso te, boye. Donc yango wana esika na ye koloba waw, nzoka nde eza bongo, doso eza bongo ndeti nga mama Deli mpe naza wazalendo. Nde babi wazalendo eza baze ebele na Swahili. Muzalendo nde eza moko. Ndeko moko akomi bongo Nzambe apambola ye. Donc biso nyonso toza ba wazalendo. Donc nayebisaka bino ke mutu oyo alingi Kongo te. Makambo ezoya. Mutu wana yebi te soni ezala ndeni. Nzambe alingaka. Oyebi Nzambe alinga bato balingi Kongo. Okozala peut-être ozotambola no soki ndeni mais lelo oyoki likamba mboka no ozotelema. En tout cas, Nzambe alingaka bato bongo. Oba telemaka pona mboka. Nzambe azalaka na bato wana bandeko na wana oyebisa bino vérité. Nzambe azalaka na bato wana ba telemaka pona kobundela mboka. Bato batrahisaka mboka. Nzambe azalaka na bango te. Mutu soka akomi kaka traître, bafuti ye mbongo, to pona intérêt moko boye abandine ko trahir peuple na ye. Yeba yango Nzambe aza lisu na yo te. Ezaloza pasteur, ezaloza nani, yeba ke so bandi ko trahir déjà mboka na yo, bandi ko trahir da patrie na yo. Yeba yango ke oza lisusu na Nzambe te. Donc yango na Nzambe la lobi libanga wana eza ya ba wazalendo. Donc ngelo bake libanga wana eza ya batu oyo balingi Kongo. Libanga neza ya batu o balingi Kongo. Ba o penda ba yebi ke mboka na biso en tout cas nga pona mboka na nga na kobunda tina suka. So pe ba na kokufa na kufa ka l'essentiel na bundi pona mboka na nga. Do libanga neza pona batu wana. Zomona. Donc groupe oya ba wazalendo o baza na place bitumba kuna na front kuna bake kobunda. Donc bango pe donc libanga neza pona bango po batelemi pona mboka o nyonso za traître libanga neza pona yete. Somona de libanga o Nzambe alobelaki. Donc alobaki eza pembeni ya mai esika mai ebandelaka. Toye na spiritualité. Donc tozozwa ngo na deux volets. Ya liboso tokena na spiritualité. Batu bakomelinga babi mama Deli libanga na ndenge Nzambe alobi na oke libanga neza ba wazalendo do ngelo ba Yesu Masia libanga eza Yesu Masia. Bible lobi yango libanga eza Yesu Masia. Libanga eza Yesu Masia totanga mbangu totanga ngo Bible lobi libanga eza Yesu Masia. Vous allez faire la tablette bon otangele fungwa. Donc bato babi mama Deli libanga na eza Yesu Masia. Yesu Masia mai esika mai ebimelaka. Obi ke bato botia ba commenter na Deli TV tellement boza tellement mailo bo fongolinga makambo moko. Non, bo fongolinga pendo de nazaki flou. Naika na message moko oyo et puis on dit na lobaki on peut na baki message on opesa on dit nga mona comprendre on bien te mais na oyebisa bino kaka pour le quoi nde Nzambe alobi na bimisaka soko opesa explication to suite isima na lobaki ndeti lo mwa bon mais nzoka pe nga pe na comprendre qu'on te mais bino nde boye ko comprendre. Ozomona esika libanga neza esika mai ebimela ebandelaka. Esika mai ebandelaka. Pene pena mai, esika mai ebandelaka. Tozotanga Bible mbangu, totanga kaka mbangu, bandeko nanga, totanga bozala pressé te, donc nanga mulaite na oloba mingi te. Bobanga te na oloba mingi te, na ozobino ta mingi te. Totanga ngo kaka na Bible. Po toke na ba voler nyonso. Po Nzambe alobi bon Nzambe alinga biso tozala bana mayele. Abena nga bia Deli na ninga bazoba te Nzambe ninga bazoba te yonde ko nanga senga ka Nzambe mayele ba Nzambe pesa nga mayele Nzambe baki ninga bano baza mayele ninga bazoba te ozomo nga bana baza ka mayele nini zogumia do libanga na tozyango
eza bato mosusu nde bakomi babi mama de libangani eza Yesu Masiya. Do ba oyo baza na Yesu, do ba wazalendo baza na Yesu, do Yesu Masiya aza na ba wazalendo. Do mutu nyonso ozotelema mpona obundela mboka na yo na faso nyonso so ozobundela mboka no na faso nyonso na ndenga malamu ozobundela mboka na yo oza wazalendo. Ozomona oza parmi ba wazalendo, donc oza muzalendo. Donc yeba ke Yesu Masiya aza na yo. Ozomona yeba ke Yesu Masiya aza na yo. Yeba ke Yesu Masiya aza na yo. Donc selon explication ya Nzambe ndenga lobi ndenge batu balobi, donc eza ke Yesu Masiya aza na yo. Yango batu babi ke totangi na 1 Pierre pardon. Totangi na 1 Pierre. Totanga na 1 Pierre combien? 1 Pierre 2:6. 1 Pierre 2:6 toyoka makambo alobi na biso. Un Pierre 2:6, balobi na biso boye. Si yango elobi boye. Nasi na pona libanga moko ya monene pona lokumu. Natia yango na Jérusalem lokola libanga oyo esimbaka miri na yango makasi. Moto oyo akotiela libanga wana motema akomona soni ata moke te. Oh Seigneur, Nzambe aza na makamba Kongo bandeko na muta koso te. Nzambe aza na makamba Kongo. Polenga na mo wazalendo kombo wana ya wazalendo mbali bosonga na yoka ona mokili boye. Ezaka ndenge nazomona yoka ba wazalendo o bazobunda kuna. Ozomona ngana yebaki te wazalendo elaksini na kanisa keza kombo ka ba mipesi te to kombo ya village moko to boye donc nzoka nde eza patriote mutu oyo abundelaka mboka na ye, mutu alingi mboka na ye azo défendre mabele na ye, mutu alingi mabele azo défendre yango. Do tomoni awa nde Nzambe abi libanga wana eza ya ba wazalendo. Libanga wana eza ya ba wazalendo. Ozomona balobi ke nasi na pona libanga moko ya monene pe ya lokumu. Natia yango na Jérusalem lokola libanga oyo esimbaka bamir na yango makasi. Moto oyo akotiela libanga wana motema akomona soni ata mokolo moko te. Donc yango wana na lobi bongo so tokei na Ephésiens. Tokei lisu na Ephésiens. Je crois que mambo nanga na otonga na deuxième vidéo. Tokei na Ephésiens. Ana zoloba mo mkeboy. Tokei na Ephésiens po batu boza elanga pressé to mama Deline ozoloba boy. Tokei na Ephésiens. Wapi Ephésiens na zolukango. L'écriture non plus mais qui. Tokei na Ephésiens combien? Oh, ici. Nazo luka. Ephésiens 2:20. 2:20 lobi na biso boy. Bino na bango bozali lokola mabanga oyo Nzambe azali kotongela ndako na ye. Batoma na baprofete bazali fondation na yango. Pe Yesu Kristu ye moko azali libanga monene oyo esimbi ndako mobimba. Donc awa nde yango nde ezolakisa biso ke libanga oyo Nzambe alobeli na 1 Pierre eza Yesu Masiya. Ana Ephésiens 2 ekolakisa biso ke libanga na eza Yesu Masiya.
ok, nzambe alobaki ke libangana eza penepene ya mai esika mai ebandaka. Natunaki batu mai ebandaka wapi, batu tobi tozwaka lokola fleuve. Nzambe abaki atanga ikumba fleuve to océan te rivière moko te, mais alobaki ka mai de place mai ebandaka. So tozwi na physique boye balobi ke mai ya fleuve ebandaka na province ya Lualaba, je crois Lualaba, na Lualaba. Ok, mais soki tozwi na Bible awa na Jean 7, tozwa na Bible na Jean 7, bolimbisi bozwa temps vraiment na Jean 7 eza partage mo kitoko nzamba osepeno soko ozwi temps na oya kolanda na Jean 7 toke na 37, tobandi na 37 balobi boye awa balobi mokolo ya suka ya feti ezalaki mokolo oyo eleki monene. Yesu atelemi na kati ya bato abandi koloba na bango na mongongo makasi. Moto oyo azali na posa ya mai pe andimeli ngai aya komela mai epai na ngai. Bakoma na mikanda ya Nzambe mai ya bomoi ekobanda kobima na motema na ye lokola ebale. Bozomona done ko comprendre ngonga bia makambo oyo ezali na molimo pe na mosuni lisusu. Langage oyo Nzambe alobeli biso o bandeko do na molimo ezali do yango na ndeko nanga linga ozala wazalendo. Lingo ozala mutu oyo kolobela mboka okolinga mboka nokolinga mabele na yo. Ozomona poso oza traître ozaka contre makamba mboka yeba yango. Poso siko tozwi siko ba wazalendo na ba M23. Poni Nzambe alobi te ke ba M23 baza ba libanga neza opona ba M23. Do ba oboza pour M23. M23 égale nanga. Nanga égale M23. Ba oboza pour nanga. Boyeba ke boza ba traître boza ba wazalendo te na mabela Congo bokozala te. Bokozala te. Po libanga o ezo simba Congo ekondima bino te ata muke. Libanga neza Yesu masi akondima bino te. Yesu wa Bible te, Yesu wa Congo wana. Pardon, Yesu wa Bible, Yesu o ya mundele te, Yesu o ya Congo akondima bino te. Zomona. Akondima bino te, do yango na nga na yebisaka batu, so olingi Nzambe akota makambo no. Bondelaka makasi pona Congo, bondelaka makasi pona Congo, zolela Nzambe pona Congo, okomona Nzambe nenga kokota na vi na yo. Ozomona. C'est ça. De yango naka nengena loba pour na message o Nzambe apesa ki na côté spiritualité. Toye na côté physique. Na côté physique boye, na koyiko loba ki na côté physique e koyiko za na libanga moko ya puissance, o za na puissance mo makasi spirituel po na landa video moko boye, na landa video moko ba oboye bien boko epe koye baba ope boye bite problème te un jour. Tokoye kola makambo nyonso histoire ya royaume Congo tokoye bango na yoka lisolo moko na période ya mama Kipavita, na période ya mama Mafuta azalaki mama moko azaki spirituel, azaki mama moko spirituel, donc azaki mama oyo abandaki komona makambo azaki na spiritualité. Pole mama Kipavita akufaki le alamukaki le akomi kolobaki na uto kutana na bakoko na biso bayebisi ngai ke Bible oyo totangaka histoire oyo ya Bible bayelaki biso bakosi biso. Bible histoire oyo eza ya biso esalama awa makambo ebele oyo eza na Bible esalama awa na mbanza Congo. Bango bazokosa biso boye. Ba oyo le mama Kipavita alamukaki bonsko mutu siko le abandi koloba bo bato banda comprendre te ba memaki pe mama Mafuta azaki lokola mama spirituel ya mama Kipavita.
Donc bazala bato o bazala période moko mais sauf que maman qui pas vite azalaki le wana na ba 17 ans na ba 17 ans le batumbi azalaki na 21 ans mais maman Mafuta azalaki déjà na ba 80 ans azalaki déjà akolaki déjà na ba 80 ans donc ezalaki lokwa maman Mafuta azalaki lokwa ko initier maman qui pas vite azalaki non jeune donc maman Mafuta espoir nezalaki ke donc ye ata akufi na ye mais maman qui pas vite azoya aza non très jeune donc aye pendant na puissance ya spiritualité ya makasi nde maman Mafuta azalaki ko initier maman qui pas vite donc ezalaki bongo sikoyo histoire nazobeta awa nayoka yango quelque part une fois nayoka yango mais nayoka yango su te je crois que eza na balivre mosusu totanga yango un jour ndeko oyo ozolandanga peut-être mpe so oyoka lisolo ya boye komelata biso bietindela biso na audio ezalaka na mabanga moko na mai moko na mbanza Congo mabanga na epare ezalaki 12 to 10 to 12 je crois qu'il faut ezalaka 12 ezalaki na mabanga moko 12 na mbanza Congo kuna pembe na mai mabanga ezalaki spirituel esimbaki royaume Congo mabanga esimbaki royaume Congo bandeko na nga mabanga physique boye ezalaki 12 na mai pembe na mai yango nde esimbaki royaume Congo yango esimbaki royaume Congo ale après eyaki osala sikoyo nde nini leri mama bandeka bamindele kaka bazalaki batravaka na banoir bato na biso kako batrahisa biso trahison ebandi lelo te ebandi kala batrahisa kaka donc bamindele basololaki na banoir mpona bato bakolonizaki biso kwa basololaki na banoir balandela bamama kipavita ndeni mpo bakitaka le nyonso na mai boye bakitaka donc le bakendaka na mai wana donc mabanga wana eza mabanga moko ezalaki na puissance mais efandaka pembe na mai donc le yo oza mutu moko oza initié donc oza mutu moko ya spiritualité oye wana okoki kosambela no pembe na libanga wana donc ezalaki libanga moko naturellement spirituel donc nde nakoloba nzambe nanga donc ezalaki libanga moko oyo le oye wana so oza spirituel nde bamama Mafuta na bamama nani bande kosalela yango donc makambo eza na mboka soki boye wana bobondeli bokozwa solution nayebi te soki nayebi te mais bazalaki kotravaille nango sikoyo bantu na biso kaka bafundaki pa nde babi bakendaka pembeni ya mai place boye onde eza na mabanga moko kuna boye nde bamindele bakendaki kozwa mabanga na bandeko na nga nayoka yango pa mutu moko alobango na YouTube balobi ke le bakendaki kozwa mabanga na mama Kipavita na mama Mafuta bazoganga babi botika te bamindele oyo bakadia mpemba bazwa mabanga oyo so bazwi yango royaume Congo ekokweya soki bazwi yango royaume Congo ekokweya soki bazwi yango bazoloba bo babi soki bazwi ka mabanga oyo puissance ya royaume Congo efandi na mabanga oyo bandeko na makambo spirituel ezali makambo spirituel na yebisa bino batu batelema na yebisi yo balobaki ke baboma batu ebele batelema po badefendre mabanga na ekende te beta bango masasi bakata do batu bazobunda taka bobunda na batu bino na bafleshi bino na bani bango na baminduki babeta batu misu bamema bango bakenda na bango tisuka bango bazwa penda hélicoptère ekenda bazwa mabanga na bakenda nango mabanga na biso wana ezalaki 12 bakenda nango bakenda na mabangana le mabangana ekei nde mama Mafuta elembisaki ye alembi alobi royaume Congo ekei royaume Congo ekwei puissance ya royaume Congo efandaki na mabanga yango nde tomoni ke royaume Congo ekweya bongo nde bakokaki kosala makambo oyo nyonso basalaki to ya kokoma lelo mabanga na biso wana ekendaki bandeko bayi kokosa biso makambo oke nzambe atravaka pe na nature
nzambe travers na nature oyebi ezalaka na ekeko moko ekeko wana esalamaka bongo mutu te asala ngo ekeko wana ebima kaka bongo bamonaka ekeko moko emema bebe boye ememaka bebe boye ekeko wana so mwana bali asali inani azobota te quelque temps azobota te ale baomemaka mwana na fwa kende na ekeko wana akeka kosenga wana abondeli na ekeko wana ke aza na posa bota nde mabota efungwami oyebi mindele bazwa yango balobi eza mabe bakenda na biloko na biso kuna tama bakosakosa biso yango lelo eza nzambe azoyi biso ke zoma ya mungu osukola mpona botutu elongwa yo ozomo te wana eza bonganga na koki kosala te nani asalaki mungwa eloko nyonso eza naturel eza na puissance eza naturel oyo ekoki kosala likambo moko boye nzambe asala ngo ndenge wana ndeko na nga mutu akosa o te bamindeli baye bakosi biso mabangana ekenda le mabangana ekei esika mafuta alembaki abie royaume Congo ekei nde ewumelaki mpe te na ndenge bayaki kozwa mama Kipavita batumbaki ye somona bazwi mama Kipavita batumbi ye donc nyonso nini ezolakisaka mpo mabanga ekei omoni monguna satan na nzambe babundaka ezalaka bitumba me suka nzambe alongaka na ye nzambe alongaka omoni mama Kipavita le bazotumba ye avant batumba ye alobi omoni nga bakotumba ngai lelo kande na alia ndeka bosali boye botrahi nga bino bandeko na nga bazotumba nga ka lelo na mwana oyo aza na mokongo na baotumba nga abi mwana oyo akozonga me na temps oyo mwana na kozonga bino bayindo bandeko na nga bozala mayele na temps wana bozala mayele bandeko na nga omoni makambo ebele ekomela biso nzambe mpe atikaki apermetaki mpo tokola tozwa mayele tobungisaki mayele na biso mayele ebungaki makasi vo même histoire ya Yesu Masiya na royaume Congo babungisaki histoire ya Yesu oyo avivaka na royaume Congo oyo nzambe atindaka na royaume Congo me bakoko na biso babungisaki histoire ya Yesu Masiya tala mindele lokwa bango nde bakomaka bakomelaka biso histoire na biso bakomi lesko bayilingi baya kopie siko mpa na biso babi te so tomemeli bango évangile ya lokuta esimba te tomemeli bango histoire ya lokuta esimba te mpo baya na nzamba solo malamu tomemela bango kaka histoire na bango moko mpo na histoire na bango moko ekosimba me tobebisaka makambo ebele na kati change makambo ebele oyo ekozala na avantage na biso c'est ça ozomona donc yango wana nde na ndenge na expliqué kaka makambo oyo nasalelaki video oyo euti kolekana yanga na expliqué yango awa namona kata na nga video oyo comme ça nasala oyo ya nanga poso nasangisi yango awa ekata tosisa kolobela makambo ya Corneille nanga te Corneille nanga tosisa kolobela te yango wana nazokata awa don na mokuse kaka yango ndenge naloba na bandeko na nga ke nzambe aza nzambe tozala vraiment totambola na kobanga nzambe tozala na bolingo ya mboka na biso lobi batindeli nga video moko nazwaki ya bato nde babomi basoda na biso don na nini kuna nayebi te so ezalaki oyo ya Goma wana naokaki pasi moko makasi kotala mwena tiela bino yango ya te boyebi YouTube ndenge atiela bino ata so ya pamba ndenge mwa mbali wana nde basoda mosusu baolela colonel onani donc c'est ça esali nga pasi makasi naokaki mawa moko makasi emataki nga pasi na motema lelo na ntongo naosola na ndeko moko abengai nga nde nayebi se lobi naokai pasi bana bato batiki basi na bango batiki bana na bango mike mpo baza na vraiment ba trop jeune bake kokufa ka boye vraiment ayebisi nga lobi mama Deline makila wana ya bato wana eza makila moko ya talo oyo ezokufa wana abi
eza makila ya talo moni makila ya basoda oyo bakufa na bato bazokufa na guerre oyo eza makila moko ezokute cher makasi yango wana nde nzambe akovangele yango mpenza mpona mboka na biso ezwa libération totale ngabia eloko ekonsole nga motema boye na nga naloba boye loso namona kisanga ndenge bazokozwa bato bana bajene bazokende mpona mosala kisoda ngabi nzambe na ata kutu mosala kisoda ngo balobake tondimi tokufa mpona ekolo me moto akoki kokanisa kaka ake bitumba bakobunda oyo bakufa bakufi ye akoki kobika azongi me etombe peke akufi vuma probleme ya te bandeko na nga eza mpasi komona bavideo na me eloko na kolendisa moko na moko biso nde kaka toza na bomoi tobanga akufa biso nde toza na bomoi tobanga akufa me naoyebisa bino liwa so mutu sa akufi ne kati na bonzambe asepelaka makasi epi nzambe aza nzambe akotala ke mutu ayaki kobunda mpona ekolo wazalendo po eza ba FARDC wana pe lokwa bazobunda mpona ekolo baza bawazalendo aye kobunda mpona ekolo akufi je crois ke nzambe wana akosala quelque chose ata mutu wana azali kotambola na mabe ata azali kotambola na mabe na bolingo alakisi mpona mboka na ye mpona mabela mboka nekende te ake kokufa je crois ke biso mutu oyokela bango mawa me bango esika bazali antoa bana esengo makasi po basanti ke bakomi plus puissant koleka ndenge bazalaki na bomoi noyebisa bino verité wana eza kaka mpona kolendisa bato lokwa po bakongolais tozokufa le namoni bavideo wana nonono osipo ntango te ata nzambe abi tolela te me te eza pasi komona lolenge bato akufeli yango wana omoni naye naloba boye eza na bato mosusu bazalaki desine na bango kaka ke bango wana fu makila na bango ekende nasi bokomprendre mamnei naloba eza na bato oyo baza desine deja le bazoya na mokili oyo baobotama nzambe ayebi ke yo ozokende na ntambo likambo ekoya yo okokende mbeka oleka mbeka na guerre wana mponga nasala likambo nanga nazoyebisa bino verité pourquoi naoloba boye naobetango ndeni naoloba boye pourquoi nayebi ndeko moko azalaki na zemi nzambe atalisi nga ke azalaki na zemi nzambe atalisi nga aza na zemi kozala azalaki na zemi ayebisi nga alobi ke bano baza libumu na ye bamapasa bano baza libumu na ye moko ya bana wana bano baza libumu moko ya bana wana akokufa na age ya 20 ans abi aza na bana mwasi na mobali bona obetongo mpe makasi te me alobi bo alobi ke oyo mobali wana aza akosalela nga makasi me oyo ya mwasi ye akufa na age ya 20 ans noyebisa bino mutu aza na zemi na libumu aza bana mibale bamapasa mwasi na mobali nzambe azoloba ke mwana oyo ya mobali wana kozala mutu munene na mokili oyo aza mosali na nga makasi wana nzambe ayebisa nga mpona ndeko wana azalaki na zemi me mwana oyo ya mwasi akufa na age ya 20 ans lero akokisa 20 ans akufa oyebi nga liboso na ndokanisaki jeune akokufa te seke baleye boyeboye le nzambe abi na nga abi donc akokufela mwana 20 ans akufela mwana 20 ans nzambe abi ngabi seigneur mpona nini mwana 20 ans jeune fille ta mosusu ozala kutu na aboti te na abali te na 20 ans mpenza ata soki ozala sa abalaki aboti me otika mwana ya moke to bana na mike nzambe na nga pourkui mwana akokufa na age ya 20 ans abi mpo emission azoya ekosila
le ya kozana âge à 20 ans na c'est une vérité abi mission ne azo ya nango ekosila le ya kozana âge à 20 ans ye ayeka ko accompagner ndeko na ye ayeka ko accompagner ndeko na ye pona musala o ndeko ne akosala mais le ndeko na ye ya ko accompagner ye kaka le ndeko ne akozwa déjà makasi ale ye asisi musala nde esika kokufa nakamwaki bandeko na nga elekelaki ngai nga nakokai koimagine te ke makambo boye fo ezala moto azobotama mpo akufa na âge ya 20 ans nakokai koimagine yango te yango wana omoni tozolela na biso bandeko na biso bazokufa bandeko na biso bakokufa na kutu mingi eza bana oyo bake mosala kisoda eza bana tozomona mpe bamama batato bazokatakata bango bazoboma bango na este kuna mais na mokuse makambo oyo nzambe aplanifiaki makambo na ye deja makasi ayebaki ke mpo ye asala quelque chose na mokili oyo asala quelque chose na mokili oyo bayeba ye aza nzambe asolo nzambe ya Congo azongisa likambo na place oyo ebandaki ayebaki ke fo ezala na bamakila moko esopana fo bamakila moko esopana mpo bato bamona mpenza ke te babomi bato ebele bamona mpenza ke peuple oyo nonono asouffrir babomi bato mpo lera osala likambo ne ezala makasi en tout cas ndenge na comprendre yango eza bongo ndenge na comprendre yango eza bongo mpo lobi naokaki pasi lelo kaka le ndeko tosolaki ne na ntongo ayebisinga mama deli makila bato wana eza chere eza makila mo makasi oyo koganga makasi surtout ya basoda wana eza makilo eza très cher eza makila mo koganga makasi yango ekosala mpenza ke nzambe asala likambo na Congo. Donc vraiment ekonsolaki nga mwa ndambo vraiment nga abi non makambo ezoleka na Congo oyo fo tolukela yango kaka position mo mpo biso bamisusu tovivre mpo so tozolukela yango teke eza nini nzambe soki azotika biso boye wana azodetruire mpe basante na biso ozomona yango fo ayebisaka biso tala makambo awo toyebisa biso awa oyo na partage na video wana oyo lelo naye kopesa explication claire ndenge bato baexplike abi libangani eza ya bawazalendo epuis ezobima pembeni na mai totangi na bible tomoni ndenge ezalaki ndenge ezali ozomona bandeko na nga yango wana kaka na ningai na partage na bino natiki bino nake na deuxième video oyo nazosala makambo ya nanga to partage mwa moke makambo ya nanga en tout cas nzambe asunga meza facile te makambo oyo ezoleka na mboka na biso merci nzambe amona moko na moko merci.